la benganaki ye moko place à ça place à Fanny ya benganaki abengani ngai pona Yves wana te na file aye abanjo sa ko yembisa mo ba yembisa nga boitaka na yemba na ngati na vina nga garantie facile le corps on va déca to sa papa sa ngo kitoko Papa Sasila et bilamba na kasa bubu et misusu na mate oh wana état d'esprit à jour wana peut-être ça qui réponse si biso mikolo to linga ngo fort on a plus ya yo non répliquer que muto attaque ou soit attaqué na ba corps jusqu'à aujourd'hui na habité kenga na bi défilé ba toza bien bi défilé ata 100 000 fois na bandaka ko s'excuser na zone service on va sur la secrétaire et orchestre moko to yoga na te que va oser la so petit voyage ba ya bakota ce qui c'est jeune linga yete grand fort na nga stade mayor ndeno linga végétal stade mayor grand fort na nga yo ba 5 na ye ba monika ba fort eleki ba tena baza na musique ya Congo o ba yebi otumbola bato o ba yebi finga faut faire nuance. Ok, je suis leur patron, je suis pas leur ami. Ozo bananga zongisi wana. Aza collègue na ye bi défilé neti kaka ye pas zaï pas. On a na bina la mataka ti balikolo. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de dette. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Yatio Zambrota, Zambrota, je te salue affectueusement. Merci à nos abonnés de Congo et Sengo officiel télévision. Chers spectateurs, cette émission, je la dédie affectueusement à Boubacar Gadjigo, le dollar bivore de la République démocratique du Congo. Je confirme, j'affirme. Et puis, non, l'oba mingi te. Gadjigo, dollar bivore. Nebi gesika bata dollar ba liba omituna. Aboubacar Gadjigo dollar bivore abimi. Alagi na cage. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Gadjigo zongi, dollar zongi. Chers spectateurs, c'était une manière de faire des éloges à nos partenaires parce que nous avons des gens aussi qui nous aident. C'est très important aussi de les remercier. Voilà pourquoi, à travers cette émission, chers spectateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir Clémence. Batebele, Baloba, Kio, Baraki, Oloba, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, calmement, paisiblement, Nakatia plateau na biso ya Congo et Sengo. Parce que tout le monde est tous likolo. Batebele, Bolinga, likolo, le roi neti, tout ça m'a bokete. Il faut tout respecter. Misala ya baninga. Voilà aujourd'hui, dans l'air oyo, to pesier na oye pa pesi biso. Alors non, tonton Jancy, je serai aujourd'hui avec vous, tout solo la nano, parce que ma collègue nous sous bazunga likolo. Mais faut tout vanda, tout solo là, pembe. Na habité pembe yango za lola. Il y a papier duplicateur. To pembe o le dollar bivore Gadjigo achara na enveloppe pour payer sa batte na habité so pembe na enveloppe. Clémence, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Reste tranquille. Très bien habillé, très jolie. Merci. Moi c'est Libala.
Ouais, bien sûr. Au balagi hier, to lelo salaire coutumier, ton de. Karaté. Kalamingete. Ouais, vous avez invitation. Au revoir Libala. Ils ont souhaité non pe. Bien sûr, nous avons moi si il faut na bala bien sûr. Maman ngai abuta kinga babala ki abutinga abuti biso. Donc biso pe photo ça là fiato za fier na yeto pe ça oyo. Il y a pesa ki biso donc c'est un peu ça. Vous avez combien de famille? Les mamans bossi bilo na papa. Tous à qui 7, tout cas la 6. Donc 4 filles na 2 garçons. Ma fille boy belé. Kasi mbongo zongati. Mbongo zonga. Ils ont bon ouais. C'est photo beau trabasi pour mbongo zonga. Ouais, tant bon bala. Et vous avez pas fossette hein. Ah bah ta fossette ya bakasi boyo jukanga. Eh ngai gajigo. $, bivor. Parce que ça la ronde nini tout soit non na famille. Et ça la ronde nini tant on a la mère na bino et bi que yo za danseuse. Na famille vous avez la danseuse yo moko. Bon. Personnel, maman a déjà dit que qui ça fait 3 ans yo. Mais ok, merci. Mais à Zaraki wana, malgré tout une bandeli, bande qui compliqué tout par rapport à ndenge bazula ba danseuse ndenge ba nous sous ba mima ba menavi ba vie na bango na par rapport il y a danse et ça qui m'a compliqué mais na faire comprendre bango ils aiment ça nanga na linga kiango et même nga pe ba place nous sous peut-être bango pe ata mutu monte atika la kokinda ngo donc nga na kiango à travers il y a danse nanga na ça obana danse nini nana motiva yo elo nini oyo stimula yo ou comme danseuse ils allaient à âge nini ils allaient nini nga na banda danse naza déjà na mon carrière bon bimba na kokia ba 5 ans déjà à 5 ans non kende parce que grande sœur ngai azalaka manager ya groupe encore Betambunda, na pisi on monte place baza. Grande sœur nanga Emily Mbwala. OK. Voilà, et mon toi banda ki ko zana bango so zana bango mona air moko na ye nazotala je musu to vena ndapu na ebisi nes ye milinga linga ko koma boye nazala boye na la santé vie na la c'est ce qu'on nani nazola ki sa ba danser zo banda ko bina ya ballet. OK, ba danser zo ba ballet. Ya ballet na pesi mon peu en bote place baza et lokola na lingaki yango parce que nande komona ngo nde basala kamamba ballet et tout genre na lingaki yango nde na ebisi donc peut être préféré na koma boye un jour mais ezala qui vraiment na mututi. OK. Voilà. Après un temps na komo kangama na ye aye ko tikanga na maboko ya grand fort nanga j'ai oublié les noms. Nabosani meko ya kaka. Aza grand frère on va danser. Non, aza nani ya groupe, aza encadré ya groupe. OK. Voilà. Ide na yaki kuna atika kinga kuna ba encadré ngai na bandi ko travailler na bango viki na zaki dano muke nazo kokate zo compliqué nga monele ki makasi et tout. Après na yaki otika na ki na bali mususu mbili ya fondé tout là. Ide na koma ki kuna après na komi ko sala ba nini banzunding bon pas nzunding nzunding te maso bazwi biso ba futi biso mbongo na ndenge ya balé après tout nande na koma lelo vision na sikoyo olobi il y a cela 5 ans déjà oyo bana ma danse sikoyo na kibo mwana les arabana ba msusu na biki parce que la majorité il y a ba maman belé na ba parents belé comme na bana ba tina bona ba joyer bana kembi ba binaka sko ya yo tant vous avez qui okola tant vous avez pena minère est-ce que la pena ba groupe ou za ya église ya bani vous avez ko bina to za na makambo wana te maman yo za ra balé mbala moko non naza na groupe te qui na ki groupe moko boye na bomwa na ba kadringa et tout non ezala ki décrit na banda ki ko bini la banda ko solliciter nga ma trop avant na kota na makamba bali banda so sengi penga na zala la musuzu wa fille de fleur et tout majorette après ndina ya ki ko taper sous na makamba bali ti le opena comment on a ça. Donc si je comprends très bien
kobina na yo oyo binaka oyekolango na balé na ba professionnel na balé parce que souvenir nini oyo ya malamu oyo zaka nango na ba groupe ya ba balé oyo leka ouais ils a tellement ébélé malgré tout n'azoa vraiment pas trop ya osalango mulai le quoi abandonna mususu batika nango basi baza nango ponanga epesa kinga moi manière ya ko zala lelo place au nazali ya ozala respecter donc on a habité qui donc boé donc que ça la té parce que sur na sali boé et ozala mabe ponanga donc mama kambo belé mamuni ya mabe oyo kuta nango na balé oyo peut-être déceva yo ou esepelisa ote ou peut-être ndimaraté okoyoka to omona yango na balé na mona te ya oyo bon banda ko bana biso et pas en 4 ans na biso ndo bana nde bosa la balé bobo mi pesa et tout yango et ko début non bo comme place au bozali tant ou pe nazwa ki conscience ya ko sala on marqué tout nazaki ki mukie na sala ki fort ya ko meka ko landa makumbanda ko lo bananga pona zala o nazali lo donc ya mabe vraiment na mona te mingi za ya bien mingi ça bien. Après ballet, on a décidé kokota na orchestre aussi ko ya ba typiquaire to okendara orchestre mo chrétienne et banana ondé nini pour se retrouver dans orchestre liboso et puis orchestre na yo ya liboso après ba ballet ezala orchestre nini. Bon moi tangu na koti na makomba ballet première clip nasala isa ya Itokia ya mabele lisi pe asona encore bina na Itokia wa na bina na Itokia bazwa kabiso to bina kande zaki na balé bazwi biso babenga ngana ne pas fondé fondé tout là na pese mote place dans la clip ya Itokia yo en kati wa na bina kutu bele marqué tout nazaki mukie c'est que pichumo s'il te plaît ba extrait ya Itokia wana tout le monde il faut vraiment et Clémence Sika outil parce que te belé ba omone ka lelo ba yo ke kona e ka lelo mais elle a un parcours et puis parcours est très important dans musala oyo ngai na salaka ya salaka yo salaka ya moni lelo elle est en train de nous relater obina na Itokia recrutement Itokia zalande non nga na bina te ke na yakite na zala na bango ezakio bazaki na posa ya ba fille ba travailler na bango ba bakisama parce que to zala moi ebele nde fondé ya benga kangai vu que na sala rapi musala suki ay bisinga non Clémence yaka et tout o kanga ba danseuse ya papa mabele suki et tout là après na ye na kangi bango na zoni na ngapi ba pesinga mbongo na ngale lobi nango ba ki osala tournage nde fondé ya benga non Clémence et tout yaka na super et tout na fond blanc et tout to zo presté wana et tout yaka après na yaka oya na bini pe après clip ango yo bima na zuma circe o leka bo et tout Clémence on so bien parce que ba mso bien nga Itokia o leka ba Itokia oh Clémence et tout non mon nom on a talinga bino c'est qu'il faut na mata malembe peut-être nzamba comme sanga mutu ndena ko malelo non que le bina début na yo que okanga basuki osala donc ba systématique tout le monde a ko ba beauté ba coiffure na yo eza idée na yo wa ngamoko yo mo osala nanu kutu te na kenda ko kota na quelque part to placement ko boy baye kulisanga ngo non ngamoko vu kenza mapesinga ba mayele nanga ndina créer ka ba midele na musunga moko ba beauté nanga so na bina tsana façon ya lingi na ta pe bandeko yo obaza na posa na sala bango na sala ka marqué tout na une en place des dans quelques mois na binza mo sunga na zala donc perico oza na ngoyo mo to salia wana sala ba perique na kanga suki nyonso cordelette o ba ikai na kanga suki ngamoko kutu nakanga mameshinga moko nakangi pe na silisi na seli ba midel na ngandi na lingi après ya folie na moko na motelo bi na saki na rouge lelo na yeso ki mususu na mum na salango
dans ma make-up oyo yo pe kaka parce que et arrive à pe nenge lelo za pe boye ba pe ba pe si ombongo sali bango pe tout ça parce que ça pe na ba talo pe siko ah Clément Soukine Périk a sali bien ba ko ki pe ko ya pe vers yo bakanga pe Souki donc ils ont appelé dans moi prix au tchara pour non sala ba Périk ezali ouais ezali je crois au pesa numéro ba oyo balingi Clémence na anglais na makambo etali Souki surtout basi Niba les amours rares. Surtout, bateau P peut-être dans mariage, dans orchestre P, dans la société na bango, dans na bana surtout ni bana dans une classe. Étoile, arabe, maboko, tout nion surtout na sala ngamuko. Ah on a talent. Monsieur mutaye pe dans sala pour na sala pe déjà. Mais orphelin d'été. Ya orphelin d'été ngamuko tout. Na banda ko sala, banda ko sala nga partout, banda sala no futambo. Donc, pour moi, malgré tout, non, quitter ça, il faut moi, moi qui n'a pas de journée, mon bim. Ok, nous avançons au Bini Tokia, Babamo Bengayo, Itokia, Clémence, Tokia, Itokia, Itokia. Parce qu'après Itokia. Après Itokia, on s'est décidé qui. Na binona mekana on kota na ba milé à orchestre place ici au papa la maman na tumboka qui non tu peux pas aller là-bas et tout parce que bon on va ça la kababoué tout le monde a bon bazar baboué bazar baboué il faut le donc bon sabda na genre que bazar la kabaloyenge bazar la ka donc façon mon quoi bien té quoi oyo mon ko qui au présenter peut-être liboso mon tout n'a pas ça c'est plané à dégoûter donc c'est ça après na qui ko kota na orchestre il y a grand fort na il y a alimentaire brigade Sarvati. Ok. Na kiwana, ton na yiwana après un temps na tika kinangai. Obina na clip moroté, l'oroté pas brigade. Non, na bina ki na ba clip ma et bima vraiment té par rapport il y a ba changement ya ba nini. Ouais, peut-être on va passer HKM mais non parce que blog billet tika là pas moderne. OK. Nde et sala ki kiona tika langa antiki nanga na zongeli lisusu makambo sala ba dini ba dilia ba benginga ba futinga mbongo na kina parce que na saki suko ponate na saki partout so ba benga na kasa boy na kina bini nanga na kiboy na bini nanga ba pesinga mbongo nanga après temps na yé kokuta na chancel vie soublé na pesi mbote place aza yende sikoyo vu que tozaki biso na biso bana yolo parce que na zamo na yolo ouais nde sikoyo lokwa tozaki côté moko tozula pe camarade nanga Ndé na mona qui à Zepa, maestro Fabro, na pesié papa Moelon, mon père, papa mon malamu. Ndé na que sollicité nga obino et tout na za poussa na koma place yo za non sandeni na sones non boss azati azana poto so qui aye et tout na obenga yo na mon kezo kumila na tie chaud après aye sanga non après azate me yaka na yo batu baza ba oyambo et tout baza ndé na yaka na koti Villanova na kota Villanova na 2018. OK. Donc to yo koti Villanova okutaki light music to Villanova. Non, on écoutait déjà Villanova. OK. Nous allons suivre cette image et puis nous allons revenir.
Et voilà donc John Waka, je te salue affectueusement. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission. Merci à David le TTK au show. Il est aussi scotché connecté à suivre cette émission. Et bien que vous me belé, baza scotché connecté. Il y a Rolanda Bisso. Yo okuta light music to ya maman na Villanova. Na ya maman na Villanova. Na Villanova. On a ce qu'on époque wana okutana na makambo nini, okutana album nini, oya ndenge nini, est-ce que tango yaki nengo lobi oyaka bongo Fabrice Azate, Fabrigaz, okutana na banani o ba yamba yomba moko. Tango na yaka mutaliboso tango na ye chancevi akutanisa nga na merveille amado na PC bambo de Bastos. Félicitations. Voilà, nakuta kaye le quoi ye azaki non chef ten ba présenter kinga ye parce que ye mutalenga ki afungulila nga porte ya ko sala tester. Ton na sol na ye na sali test na nga embarqué tout na banda ki ko banga non parce que source penza ya orchestre na ye ba ki ngo pas trop. Na sala ki ozaki non important na bimisa œuvre na nga o ezana njoto ndé ton na sali yango en présenter nga ba chef Nabiso Ako Felipe grand papa nae Francesco mes condoléances au Painza eza makambo komaka nzambe moko ayebaki le pourquoi fozaka makasi nakuta ye nakuta ba Kenya nakuta ba 10 match ngasko ton na ye et comme ça là que na kota ki na période oyo nani ndeko na biso Jonathan Likompa personnellement Linda Lik à côté hôpital à côté hôpital marqué toi zaki mona yolo manatika la monete nanda kaka mona yolo ne ba ki vu qu'il y a un hôpital nzamba sala ka ba grâce na ye ya kokyo bima tout monde na peut-être alinga ki alinganga mais bika bulingwa ya mwana côté na bango peut-être marqué to yo sala kiota on a koti nzambe pe azui molimo na ye tozalaka biso nyonso tu wana na matanga marqué tout nazaki mutasika tozalaki après lelo côté na clip na yo binate non na clip ne na binate Chico après wana et osala okutana gina Fabrigaz na moment nini la répétition que ba moi na ke Clémence arbina na miswa président na bino Fabrigaz wana nakutana kineta ngauti poto aye izalaki concert moko batiakanga izalaka na Lingwala si je me trompe pas na yeba kutu ni ba Corée na yeba ni ba Corée vu que la bande est commis pesa parce que na linga musa na ngai ndé salaki ke batenga bongo nazobina bango se bakiebo inga na kiebo papa minga skomongo be na podium na ngina lokota bina maka papa ebisinga te abalokota bongo te tika et tout ndé na yaki omona e bakomo tanga pina ba concert force pesa non mutuna kana musika et tout na komi on fréquenter papa na moni pasane bien envers nga bande kopé bayambinga kano bien nazaki vraiment fier ya ko zala kaka. Ok. Kozala ozali pe siko ilo nini oyo epusayo o linga isika oyo ozosala donc na village o linga yango comme son pen orchestre na yo ezaki na motivation ouais de un an nous par rapport à amouro balakisa kinga ndezala kinga que na linga bango nazala na affection ya ozana bango ya ko travailler na bango na zo en plus na bango na bakisa na onga na yaki nango bango pe bazwa ya ngai tout ça la cohésion en fait ça la kinga bien parce que bayamba kinga bien ba la kisanga ba Corée au orchestre mususu bamsu ba sala ngote o miyeli o misaleli nyonso tu yo moko na makasi na yo so zamuta makasi oza ma soldat to soldat yako nde na yebo penza place o ifona kota na zala wana donc ifona mi pesa mais bango balakisa nga bakamwana te balakisa ke oza muntu oza ndeko na biso photo lakisa yo
côté yo yebité to pesi yo côté yo yebi to sangisi et ça li bomoko. OK. Et qui va arriver au côté sur na ba clip ali bosso. Clip ali bosso. Ba côté ça yo na village, ça clip ni. Na sala qui remix ya Zigida. OK. Remix ya Zigida. Auto sala on peka na fond blanc ya Lemba côté na sala clip ya Mabele Lisiwana. Ton na komi wana boss alobi non désaboué papa moi non. Abi non désaboué tout. Awa bobi na mutu abimisa makasi na ye en fait. Ce que tel clip wana marqué tout sens surtout yaki na Zigida mais mutu na mutu abandai komisa ba prise na ye. Après ça na bandi ko ngamo côté na fanda ki na telinga bi awa na ye abat ba bina makasi. Ce que c'est na sali ba aventure et c'est langa compliqué. De na yaki na bini baba ba danse nanga babali na kotisa ngo place ici ko papa yaki opesanga kombo la coréenne. La coréenne. Ouais. Ndep nazali naza tilo naza pio naza. Sali ba clip ebele na village. Ouais, nasali Zigida remix nango na bini pensage na bini comment abini mon père. Obini bablo ebele. La bini tellement biloko ebele zo baksa fait kaka. C'est normal naza mutu. Donc na bini vraiment bablo ebele tina générique ya suka à part oyo basali na poto kuna ya suka o basala ki ya otambolo denjo. J'espère que mon nanga nazali mutali boso fe ko balekisa na ba fille. Bison surtout topesa ki na nga balekisa ki nga liboso na défila pe malgré tout eza domaine nga te ma vu que ta esinga na bi que nako kinde bo de chaka tout ça ou sala manekina vous allez miss non parce que ba pa wana ba mouvement wana tout comment tu l'as appris qu'est-ce total abandon na bison de basala ngono na bi que naza nga na facilité au sala taboé na ki na zungi. Donc on a ça là. Pose wana nyonso wana sala ba break wana tout. OK, tout ça avancé, bat ba la biso siko na bi ki bat baza tellement ébélé et puis Ordim Poutou nouveau riche, je te salue affectueusement. Na moni base mobimba ya bana matete. Baza scotché Jamaïque bazali maître Yama. Je te salue aussi. Mais ba bisingai matete kulu nezonge. Il faut biso ba notable to landela elo ni nezo le kana komia na matete toya to landela yango Clémence ba porta la biso siko elo nini e motiva yo elo nini e poussa yo amour nini oyo zara na yango o décider o kende e pas bina filé amour nini amour kaka o ba pesa kinga ya liboso tant nazaki kuna na ebi kaza grand frère nanga exactement na obeta tour epa yaya na ki na ngape na ebi kenda kuna biso pezali ya pa olongwa pe kuna obeta tour na ndako mais le quoi yaya bala déjà ça ba makamna zo sala malgré tout on doit tenter ya ko yepa papa tout le temps nga naza wana na ebi kena ko na ngai pa yaya nazo na nga ndo na biso na on t'a qu'à congé pa yaya. Bon, congé pa yaya, il y a problème. Ouais. Mais si quoi, tout ça en kin. Yaya na papa, bah sola le sauter. Parce que yaya a na éducation na peut-être makamu ya zo sala et senga a lobela pose la nangwa. On kokyo sala pelo mo boy. On peut si papa kanda. Papa tali boy mon pe na okyo bete mbata aza mwana ngai abeti ye pe mbata na kanda mususu ya mwana moi mususu pa ko réagir mabe mususu pa ko réagir bien mais a kangeli pe papa ne kanda sali lo boy mais même ça sali bongo papa otkara papa makila ne ce qui a eu problème kota ki esengi ki abazongisa ce batali muto ya ozwa te aza bozo ya papa parce que makila ya papa ezali to tika la na papa na mwana o ne yo do memelinga to keka bon ouais ulunga pa papa obi o ke vana no pa yaya
Comme un peu d'entreprise à Yaya, les temps, papa bengana qui non, papa bengana moi nindeni. Makilani est-ce que mon aza na manière moi na wa bimisi na mokili. Ah, ba moni epé aller abengane kamba model pambaka. Est-ce que bimena nda papa ndé? Na bimena kwa papa na ki pas grand frère na na ki ovanda. Kasi ezarat, autant obimaki, oyebisi nani ki obimi pour yuza mwana. C'est mon tout na ebi kenina keboy na ke papa et pas yaya pardon na ozonga na ka. C'est même ba signalat. Ba signalat. Que non que n'est pas yaya. Parce que yon on ba autorisation wana na famille. Papa mta pesa ki, maman mta pesa ki to eza ba yaya o ba tigala na ndako parce que ça là ba épanouissement ezalaka. Non, papa pesa ki te. Papa pesa ki te ya motona ke pa yaya. Yaya ameki opesa nga éducation o ya zui siko libanda na ngala kokyo supporter ngotenga bino na sali mabe faki nda prévenir même sa papa qui n'a pas yaya. C'est tout sur la malade. Ouais, c'est ça non, c'est ça. Oh, non, plus réponse. Pour te relever la papa, na za pour ça te ah ya ko lobelo monte na zo bakara pembe vérité. Yamabe sala ki parce que Clémence la coréenne abima ki nanda kwa papa sans a formé papa aïb sa papa non que non papa na ke boye na ke pas yaya et ça li keto na ke pas yaya pe boye yaya mta bengi sagile kito le ki yemora kendaki sans que yaya bake le ki azoya ah ngamo ke ne pas ya parce que na ebi kuna za pe kai pa na yaya asa ya nanga ndakunanga mais yaya wa alongola déjà comme famille. Oh, comment famille olongola ndenge nini olongola ndeni atolongoli yo moko conscience na yo ezote ya yo ebikende na lo baboye tonde na lo bela mutu moko boye quelconque propos ya papa nanga mutu wana atake ine abiono ayede akuta bikune na papa basolate hein abike no ina papa basolate mais na conscience na yo moko tongola la olobaki ati na lobe bongo mais papa zaka papa hada na lobika ke ouais OK okome pa yaya yaya tellement za na ba société na ye ebele parce que ngape na yebi yaya yaya na ba société na ye yaya za na société à Kenkeleri yaya za pe na orchestre ya musique yaya za na ba ferme na ye sko pourquoi yaya a chakio na Kenkeleri te na ferme te a choka na orchestre ya maramo itali musique yo pona kata o kende na entreprise à Kenkeleri te a préféré musique parce que ngana ye to bimine logo encore musique la musique donc ayebi ke so betanga ba Kenkeleri kuna to na place moko boye et zelanga compliqué parce que naza vraiment tous atta gérante ya ba ndako azotongaka to ya mituka oyo nenga non ayebi kele ki nanga pas bien il faut azara place on a tchaki wana OK totika lisko na musique tellement ba société azana ngwebele atika ki okaka wana pe batu bazona bango bazali ba gérer on peut kuna bazali problème te to avancer sikoyo tellement za orchestre yana ya pas na bana misala si ninge zala partout ya zana bana misala mais sikoyo problème nini oyo zwaki entre bana misala ya yaya na yule ki ya yaya problème ezalaki que ngana lobaki kaka eloko oyo na monaki pone yo za leki ya webi yo za avantage belé si na za avantage yango pe na linga ipete bêtise ezala po ngai na za leki ya donc na za déjà yaya tu vois na za yaya ya ba nani bana misala yaya parce que yaya ngaleki donc il faut pas respecter on appelle le patron il faut pas respecter ngasi wa siko na ndeko mona ngote respect za gite ezala kite yango na comprendre ati na ipa yaya me ba misala ba ba kende na bande mo bete singa te lokwana lobaki na papa te fona zonga mbongo e papa po mbasima avant na sala likambu faut papa sanini ayeba et bon pourquoi pas osola ki pena yaya na nenga parler na nenga couler ce côté ça ah yaya ngana yo musale pa na yo bana misala na yo bakomi ko draguer ngai mais ba ebité ki ngai déjà né na za boy na za déjà en couple
bayebaki yango te bon wana ezali makambo oyo na ndenge ngai nayokaki mais siko naolinga nazwa ba vraie version epa na yo moko wana ezalaki nde momo na jongo katindeli ba audio ngazo est-ce que audio eza Clémence parce que lelo ba créera ezalaki ka Clémence olo ba vérité ok siko toki ngana vérité wana bana misala nini ya yaya oyo bazali ko déranger leki ya yaya na bango et banaki na ndenge pe nini bakoma ko déranger leki ya patron na bango bala misala yaya bazana comment dirais-je bazana omoni mutu muso akokiosa alinya salikambo mais azana mo bobangi ya bobangi tendi na solo mina sala boye yaya so ayoki eza mabe tenatika mais tangu bala misala yaya bazo sala ba bêtise to bazo luka ba bando sala ba bêtise pe mususu ezo kola mususu ezo kende ti bazo sala bongo po ba yebi que peut-être et pas yaya ba les cas déjà likola yaya on comprend ba les cas déjà likola yaya peut-être so yebisi yaya pas okyo kanisa te ba misana ngo zaleki na ngai uzaka ndeko na ngai tika na ide bato libanda te ko sa boito yo bebisa te o bebisa na musana ngai on comprend ba leki bele ba bebisila pe bayana bo misala olinga kaka ye ba mona ya ngai leki so ki ba leki bele ba bebisa ba misala ba yaya mais ngape na bebisiti ngape na bebisi lokola nga na bebisi te seki nazali na posa yo bebisa pe musala yaya te okay nazali kaka na posa na zongi papa parce que na yeki pa yaya na lobaki na papa te ke na yepa yaya siko bana misala ya yaya wa bozwaki na bango problème nini bana misala bayibaki ombongo bana misala basala ki ndenge bakengela kiyo na toilette to bana misala basala ki onkomoro boye en fait ngana olinga ba otala biso ba comprendre problème nini o bana misala ya yaya na yo basala ki leki ya patron na bango bana misala ya nanga ba mekaki ko chamwa leki ya lisapi Toba o me kocha leki ya misapi c'est que ya déjà ba tchaka e bongo donc ba bi kede na cha leki boy ya déjà to tchake boy donc ane loko lobate to mekano leki na e peut-être leki n'est pas c'est de loko ya sida parce que ya yo pour ya za mobali yo za mwasi ya yo sku musa ba no so lobi o bo so za mobali c'est que lobi ka za esprit to mninga mbala ko cha obote non cha yo so ka mono kendo za no za esprit c'est ça faible mninga pe mbala ko ya babanjo pe kofi et juyo petit ozongi saka et comme à trop tard déjà batu ba tala déjà non déjà ba beta ke li kofi oza dana 1-0 ko yo musapi o bamba chila ki ezaki musapi ya ndenge nini musapi ona ozolinga na loba wana eza musapi oyo naza poso tamba komba batu te pona lingi te yoka mona toza bo mais musapi o banga batanga wana ezaki mwana musala yaya aza na posa abimana leka yaya adimana leki yaya ngai lokola na boyaki na ngai ko bebisa musala yaya na sala nini na bandaki ko loba ponga moko naza na parole ya olobela mutu likambo pe mutasa nini ayoki tangu na olobela mutu mutu olobela yaya na olobela mwana musala yaya na bombeli nanu yaya parce que ngamona gerango pe naza mwasi na pe mukolo na yebi kende na loba boye muto pe na loba na oyoka mais tangu mutu wana na loba ne azoyoka te aobakisa kama loba so na lobi boye abakisi maloba so na tie babakisi maloba natal c'est que yaya pe basala ke nini bachake boye donc de batie yaya lisapi boye c'est que nga peso na obina mesana kaka ya lobi nga lobi azama mobala ko kebeta pe mbata ya ngai na préféraki na loba na yaya te mais na kende kozonga na ndako na yebisa papa parce que ye aza papa na biso soki azonge pa yaya faire comprendre ye makambu yaya osa nini oyoka mbala moko directement ozongela ba
bana misala na ye. Ok. Donc c'est ça. Ok, na pembe, balanda biso. Peut-être balandi biso tant tout ça na En fait, moi je vais expliquer pour être clair. Clémence, Azala qui danseuse et pas Fabregas. Aïe aux ongles elle pas Fabregas. Tant que papa n'engole papa musicalement Fabregas. Yaya musicalement Bunafilé. On voit moi que je salue affectueusement. Bana misala aoloba na nenge ya mabete parce que mutu nyonso asara na société mutu aza mwana musala eti ba biso to sara na Afrika to za bana misala ne na koma na RTVS 1 naza mwana musala zomona bato tout basara na given bana misala parce que patron Guilain film pas aza patron mais bato nyonso bana se bana misala mais qui est dérangé batouté donc bato auto lo bana misala baza bato ou ba travaillera na orchestre ya Bunafilé yango monaki toza ukena ngoboy mais ce que tozo parce qu'on a réalité zanini citer le nom de gens c'est pas ingérier problème nini Clémence asa tout le monde a respecté makasi to ebani Yves Ntilolo que je salue affectueusement na yo kakiba audio na yo pona Yves Ntilolo ndimete et puis tu ce qu'on a ndimete Yves ndimete mes frères non yoka nga na Yves Ntilolo na Yves moi c'est Yves Ntilolo na Yves ndaku na ye nga kuna sala émission mon Ntilolo et puis il est intelligent et puis il est respecté surtout na université Pasalaka na orchestre ya Bunafilé na département Oya Chirac en fait mon toi bon en fait aza humain aza parfait mais na domaine wana que alinga toi déranger draguer Clémence attends bah il on a rien là il vient de l'autre mais ce que il c'est ça de vrai on t'a dragué qui yo et ça Yves Moussou surtout ça Yves Ntilolo dans groupe il y a Bunafilé. Na groupe Bunafilé collègue nanga je te sali. Na obenge yaya parce que aza yaya na kokuta to bien place mon corps. Na groupe il y a Bunafilé. CG yo yebi kuna nani? Yves Ntilolo. Mais bien sûr, il y a un nazo loba. Drag oyo loba e bandaki na ndene parce que na ndimita okanguna makasi na nzoto. Ana pa kanga ta ponga planda boya ba jona. Ayaki dala ba jona okanga. Aïe non et tout. E bana na ndene to solango. Naza mo siti bon do talanga bozoma mabe nanga la otala nanga yote bon yonde otala te le ba fan nanga ba otala ba to na téléspectateur ba otala naza mabe ngala yibite wana bango nembo loba non ba yibisa kasi nandimite ke ata 10 personnes ba ko koma ke baba non Clément soza maluza ko batunde na minute bon eza on a pu no sentir surtout quand tu parles en fait diction na ya lingala eza lo roi neti hermoso de malrosa congolaise te hermoso de malrosa congolaise za rwandaise ba balbana bon trop mais biso surtout za ka bande ko za problème te OK et banen onde nini yo un orchestre pourquoi ka yé alinga ki a draguer pourquoi il n'a draguer nga et banen onde nini jango banen to yom to bandaki olinga ke témoignage na secrétaire aux alano na yepo non parce que non achakuna ba voyage non nga déjà danse nga déjà musala nga na sala ke côté la nga déjà donc ce ba po et peut-être que voyager parce que babalobaki olongwa ki light music Villanova au voyage quitté yango kendaki kuna pour ba chona liste à voyage comme ta sala liste à voyage je t'apprends c'est Yves Ntilolo vas-y bato balobaki wana eza mabepete na osongela bango nanu OK na osenga vraiment merci na ba villageois na ba villageoises nyonso tout oyo bapesinga lisusu opportunité ya ozonga na orchestre na ndako ya papa na ngai parce que bango papa yoka bango maestro yoka bango soki yabi non c'est pas yabi non donc eza moi lisanga mo basala wana papa zala kan contact na
bafani na ye quoi bafungoleli nga maboko babi non oza mwana oza ndeko na biso oza villageoise non ozonga place no ezama salaka mosala na oka ndo salaka yango ekotela yo mpe kaka mosala wana nde bandeki kokotela nga kuna place nazalaki na orchestre ya collègue na nga bina file mpo batiaka nga na bavoyage soki ezalaki mpo na bongo te nga Clémence nalingaki nasala makambo CG na bango bandeki koloba na ngai que aza bien aza na bambongo na ye akoki mpe obima na nga nga na tuna ye malgré tout bato bayebi te ma eza makambo oyo ya banda oloba na ngai peut-être nga na bandaki koboya koloba ngo epa bina file parce que ye aza yaya na oki oya temba mo te nga mo mpe nayebi ndenge na oki okata likambo yango na mokuse tu vois nde na bandaki koboya baproposition na ye ya bandaki kobana non Clémence et tout nalingaka yo non sala onyo so tout nga na ngando aloba ko mama bala te na yo comprendre que non mon temps c'est ça ba blague cela qui a solo wane ngaza ka solo be mama libalo ngongi non soki ezalaki ya solo na ngana mona ngo oui ba penda ondeni ki ya solo ngaska na mona ki yango ya solo te parce que ngana mona ki yango ya solo te parce que ça dana mo sinya ndako oui ba ki ondeni oh pour que ne pas na eta oh non mon ce ba concert ici les retards to kenda e pa na ye OK to kenda e pa na ye to lali après na tongo mutu na mutu a olali na ndako ya Yves kasi to ndo la kunati to lali kuna soki que rap ici concert ici les retards la combien de personnes non biso tout ba danseuse biso tout ba danseuse après si biso place to lali na tongo mutu na femme na e ton boya la na lobani te ngato na ye kuna na moni femme na été ya aina voyage je ne sais pas na mona été te moi pour mon vide bon vous avez pas en même temps pe ko landela pe suivi non jamais eza ko pona bongo te akoka po sala bongo na mwasi na me ngape na lingi eti ngape na sala ngoti na sali ngote parce que nazalaki pe na posa sala ngote parce que nga na yebi musana na ngai na yebi musana nga ko kotela nga na nyoso to ata na boyiye parce que il a proposé ki oni to ke malembe na suwe na ye zalaki cœur ngai na koma mwasi na ye to banda ko bima biso mibale na ebité na makanisi na banda osala nonde na oloba na eboye peut-être za na babiloko mususo ya yebité so ya lobi na ngai nga na na facilité ya ko ndimango ponga na zala bien mais nga na tali pe nyoso wana te panda el sanga ki na nga na za na mbongo na za boye na davasi na leki mobali na ona mbongo etu yo boya nga pona nini etu na linga kayo nga za poso ozala mosi na nga na za na yo etu eza eloko moko aibi pe mbali na ouais orchestre mobimba ebi mbali na ngai Gajigo Abubakar na pc ba mbote place za ouais partenaire na ngape ouais allez continue non azaki na posa na salata chérie nanga ona zana e mabe marqué toi balinga te mena bien jour nzambo sona parce que ils a déjà ebi mutu na ngai eza mamutu ya to solo biso mutu ebi to sala soki nazaki na posa salango nenga na salango c'est pas ngabo ya te mais ayebi mboy nanga na sana ye orchestre mobimbe yebi ba danseuse ba yebi bina filé payé moko ayebi très bien mobile nanga marqué tout baso atteint en solo laté pas trop te bina filé ko côté non na makambo te pour yinga ya draguer au te mto draguer au non ba ke bango nyoso tout bazala ki ensemble ke ba yebi ayeba ki au fait bina filé yebi mobile na mais bina filé yeba ki te que Yves c'est jusqu'au sala makambo wana ayeba ki te parce que on a ndenge na yebeli filé soit yeba ki bien avant peut-être on va suspendre Yves Ntilolo mais tout avancé au lobby drague ouais so drague les gars en face boy non en face na ba appel na ye en face en place ni boy na ba place boy OK écoute na so ki to comme na rep non écoute na ndeni na bengi sanga mbala na mbala bengi so wapi na ba terrasse non non rendez-vous les bosso aloba beaucoup de temps ezaki place le quoi ngazala ba côté ba bandal moi benga singa no Clémence na na kermesse mo na bandal yaka et tout mais sinon c'est gênant na tante no na ngati wana ya liboso ya mibale abengi nga lisusu ono Clémence naza côté ya ndako et tout comment wana na ndako et tout et place ya zalaka
na boyaka ba proposition na deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Na amoni ke na komi boya. Donc l'équipe a 3 4 5. Et l'équipe. OK. A komi ko benga ngati na ba per vidéo là mso ben ACG. Appel vidéo. Ouais, ben on a bien ngati ba per vidéo. Il y a ba air ni wana. N'importe quel homme te mané linga benga le armo ko tanda so na moni ba per na mona na boyamba. To na banjo solo na ye, ya hôtel la boy non, a benga appel vidéo, na zo tala ye to solo la et tout. Azolo balanga kaka makambo oya lo bananga ndenge ya linga kanga et tout. Donc ya zolo ba makambo yo ko so ya bien ya sukali wana na kweya kaka. Mais roi ngape sikoyo na meka ki mo ko la pe kingai na boya kipe na salure réputation na nga surtout ya mobile na. Ouais, ya mobile na nga pe susu bien. C'est parce que bandolo bano mobile na yo okasi mobile no le kinga na mbongo et tout. Ngana ebise non ngana yo le ki ete menga na lingi ka bongo. Na lingi ka bongo et tout. Pas comme ko comparer parce que yebiye. Comme ko comparer. Parce que John wa cause puis moi vidéo par rapport. Ayebiye. Mais net ba mama loba net ya sukali ne ozayo loba o Yves Tilulo lobela yo. Ezaki net nini o ya liboso oyo o sepela nango pe no bi o non na yo kwa mote. Te na sebe na ngo te so na sebe ngamba mo ya liboso ngana ngana ndimati. Iwa ya liboso ngana. So neti nini o ya loba ki bia o dana yo ka monoto. Taka ebisinga Clémence ndeza boina za so na monio na koka ko se maîtriser te et tout. Na linga yo penza comme moi si nanga ata soki na ye na rap batu ba mona ke totemi biso mbale to lo ba peut-être makambu ya orchestre mais yazo yebisanga ba makambu oyo ya yebi wana o ya bande kulinga so makam o ya ze ko yebisa do yo ka na ngo déjà na yo ko ngo trop na lemba siko yo kala to ya sika ya kalati ya sika na zada na mutakanga sika sundeni yate chomo wakaka yate tu vois vu que la bande qui ko boya na ngai na boy na nga na olinga na nga ngote naza moi aussi bien sûr ba reculer donc vous avez que vous ba poème pena oh so ina ko c'est là yé côté azali maman na nga za sama belé hein maman nga za sama belé penza na ebité ndé na obima boy et lo comment e comme na nga ya mabe so qui na ko c'est lié makam parce que le même téléphone on ga yango bo supprimer un message en ouais même téléphone en cas yango yo mais aussi pour moi un message au ponga nanga tisiko ngana ni mananga te ni mananga te ngana tala tabo na mona binake non Yves Tilulo même téléphone en cas yango yo mais na utaki ko Yves mutazana makambo ebele na mutuna ye université parce que naza aposa davas pe naza aposa makambo et puis face à la doctorat na ye ba makambo na ye na ba étudiant mais côté penza zali oza téléphone nga ou na muta sumbe na ngai OK ye moko ta simba ngote ouais naza vraiment fier na bon Yves nga simba téléphone ah Yves nga simba téléphone na bana ko yo simba ni téléphone nga moya ko simbila nga na bana ko linga pe kutu te ba buzo bana ye pour nga banda sale ba capture na to façon ko la awa na to façon ko la nga moko on a tellement effacé babiloko nyonso surtout ya bina filé bon ce que lelo na maram oyo loba ya porter au plainte sur la preuve te ata porter nga plainte yé moko conscience na yé OK bakanginga to balobi lo mo bakanginga yi nga pour la preuve te que yé a dragué na la preuve te pas na téléphone ngezate mais na transférer on a téléphone à mutu pour garder na téléphone à moto ezali on a surpris moto on a supprimé ouais ezali on landela oh c'est pour mende nini Clémence supprimer ata pour aza mobali ya bato kasi ngabe naza mona bato réputation ngata ba bebisi yango parce que ye mutaluki ba bebisi yango ye mutaluki ba bebisi yango sikoyo abiboy ouais maman na tika na ya te zambrota tika te yo fana na ya te yo fana na yo kimia ezaka ba pembe na lo ba vérité pembe ouais sikoyo ozoloba Yves Tilulo la draga yo abengisa yo ya te tout c'est beau ce que so ya lobi peke ba rendez-vous nyonso ya olobani akositi ye penza za mama na lukuta po prévane tangu makambo wana salami nazapi na vraiment pe nazapi na posa pe net nga kutuni nazabo
malgré tout na répondre parce que et ça ma question on a posé malgré tout poser ma question wana ya on a répondre yo na peso kaka et loko oyo sala kike ngai na longwa na kuna hein na longwa na kuna pas bien affilé mais oyo longo et loko yo to longo été ba longo la kyoto zo ya malembe te Clémence parce que on chichotement même si ata balongola ngai hein même si ata balongola ngai mais oyo bandaki ko pousser ngai pe hein bien kutu po basali balongola ngai bien kutu merci penza so balongola kyote hein so balongola ngati nenga kana zungati ngozunga nde nenga na zunga parce que musala na ngai na ona kuti ozala ki dans la liste de voyage ngana mona kiango et puis nous autres mutarata na voyage te mutarata na voyage et ça problème te oh bon ça problème sur na raté voyage non tambola soutenir nzela to voyage il y a deuxième tour te non jamais on a pas ça que opportunité makasi parce que nando sala musala nanga parce que nando sala musala nanga soki nando sala musala nanga bien te na linga na sala ba bêtise o e bandaki ko koma comment kuto benga ba peso be loge makasi ba bengo so nyoka soki ndeni te nyoka wana eza végétal c'est-à-dire mayor grand frère nanga yo ba 5 na ye ba monika ba fort eleki nga na ye na danse na ngai po nga na linga ka logo nanga trop nyoka ya nyoka logo na ngai za yango na linga aigle te nga na préfère nyoka parce que nyoka za niamoyo soit hein azala mon kili pas pamba de parce au moins na mon kili au moins na mon kili ils doivent dépendre wana so ba zuika kuna ba yenene na mon kili côté ba baza mais oyo yanga na zawana la veille makasi otala pinda oyo na mo na musika oyo nyoka siko ngana ye na danse nanga végétal stade mayor na pesi sous bambo te place za baxi hein na Ange Michael qu'est-ce pour na yo ça vomi Ange Michael kasi bala nzambe sala ka bongoti na pesi pende ba félicitations na ye ya sa ki test na ye akutana kina ba vie na biso ba shomi ndeke likolo solo États-Unis en straté dans la pousse ni permet la vie na tel vieux mais qu'on a payé pas bien affilé sur les États-Unis aller vieux sur les États-Unis aller filé ou dans les États-Unis à la carte boubou tout mon maman na state solo na yo santango de to santango ce qui coûte animateur aye alekina leader muta abuti mikili ngana mona sur la poto ngota ngana mona ke ona talibo vie shomi tara na ko tenga vie shomi na yebi na zaina ba kalkite me ba plan penga pe fona zana ngati moi t-shirt ba garçon et tout ça là va bien Stade Mayor na yena danse na ngai ya nyoka Stade Mayor lokola za muntu yo azana ba ni na ye ba benga ngoni ba performance na ye ya bimi selinga mbala moko moi si nyoka ba yembi senga lokana yebi na oyemba tena yemba kaka ba yembi singa moi si nyoka pour papa moni mutete là est-ce que tu es connecté sur cette émission so yimo na dollar c'est papa ozana ni nyoka na présidence na ngai Stade Mayor kilo abimi selinga ba mokri moi si nyoka abimi selinga kri na vandi nango vu que ça logo nanga na linga on a éducation na beti bu il faut na ya wana ona bimi saba ngana zala na ngona ya badande nyoka zala na venin nyoka swaka ya yusko venin na ona ko so ya danse bon mon antenne bina na matakati balikolo des fois tu wana bi na bina na matakati balikolo na bina so na bom na lukietu na fandelo wana so epe na ba bloc na biso ba fro na zawana blokaka dans des fois tu bon toujours malembe elo ni ne yaki okoma secrétaire général et orchestre
y a Buna Filé Yves Ntilulu, que je salue affectueusement. Yécoute à draguer au boy, mais au Régondima, Stade Mayor Kilo, Végéta. Tala sikoyo. Koka moyo. Tala sikoyo te. Non, au boy pena mutoa la mbongo. Tala sikoyo koto mona kia. Koto mona kia bato mokili pe bazapi mitema mabe. Soki maman bolingo za mesige. Soki CG. Ndo gérer orchestre. Soki CG na linga yete. Grand fort na nga Stade Mayor. Ndeno linga. Ils ont bolingo. Ils ont la yo no mona te. Eza bolingo menga dana za na mobali ti. Stade Mayor pa yebi vie na nga. Question dans le bat. Ouais. Tout en parenthèse. Ouais. Ils ont la basi msusu. Wana lingié. Wana bango. Wana bango ngate. Wana collègue na ye basala ka bango na bango bana misala. C'est que bango kuna esenga eza bongo mais nga ce que senga eza bongo ti. Yenge senga eza bongo ti yango pesa ya bongo ti. Kilo yo adraga ote ndenge zaki mama message. Balukuta na pamba balukuta wana. Esa balukuta ti. Balobi makambo yo. Soki to bimisu na miso batu ba zo biso mabe to ba yina biso mais c'est pas beau soki pe nani Stade Mayor vous avez relié Boubacar c'est to yeba to côté lo près tika vient na ya fana na ye azana ye mutema pembe azana ye arumola ta ba roba pembe nzambala pembe azana ye pembe donc c'est que yo drag na végété zalate donc drag végéta à dragayote yo pour kraka végétate. Comment yé végéta asola kana ba danseuse nyonso tunda sola nanga pona nini bango bazwa ki ba danseuse wana te ba yo zwa Clémence parce que babi bazal Buna Filé lobby amona makipate ba tout ce que to ba koma ki oloba ndesko zo ki décision ba tu ba lobby et tant que orchestre naie ba tu ba lobby oui ba tu ba lobby société zaï zelati olobi bien ba tu ba lobby yo to bi makamu ya CG na bango olobi nini na okyola que c'est preuve hein wana ngodate izela non obi na okyola que c'est preuve ngai nazana avec preuve nanga oyo nazana ngo na garder yango parce que na bande pour boya pour sa mission pour na bande sala pe les rappeurs mo bolingo téléphone moi sextape rien et ben non ndeni ala mutuna et ben non ndeni vous appelez la qui ça jamais non et ben non ndeni ba boso yaza ambilo na abimisa que ya sala gituna yo bien yo tindela ki ya moko taza azana ye yo tinda photo te azana ye mutu azana ye mutu naza posa te na loba makamu na bango pas trop awa po to solo na biso naza kuna posa na ngote to solo la ye moko côté sa conscience na yebi na vion kutu to oti Lubumbashi to ya ngana koti utaliboso na vana na kwa ye pa yo kota fandi place on azaki batu ba moni pe ke ye pa vandi place avandi na kota mtaliboso nani témoin no batu ba mona ke yo vandi na ben na fanda liboso na biso na nani yarno liboso kuna ezaki wa mbiskin l'homme c'est long bat bazaki wana liboso et tout hein bato azaki puis aussi bluetooth na pesi mbo bato azaki pembe na biso na so baluki boye bamoni parce que bane ba ina sima na bino basima na biso ezalaki bato mo bazaki ka wana yebi ka na avion de ba place canon et tout poto za biso monter OK ouais nde ngato banji ko sola ngana ye ayisanga no bo sola ha mama bolingo ye kasi ye na bandaki yangoti yo pika em to bandara je ngala banda ngonde ni ponga deja na bandaki ko boya no banda ngonde ni OK alors ba ebisinga nonde to kete boye to kende ipana ye OK to kende ola lipana ye vi ke nga deja abandaki na ngape ko boya ngo tangu to kiti avant to kita na avion na ebisi eloko moko na ebisi CG oyo yo komo sala ngai komi dérangement c'est gênant if silulu no na ebisi komi dérangement kota za linzambe likolo yo yebate ye ayebi o comprendre na ebisi que ndenge nazo na komi ko boya yo zo insister trop o komi o pousser nga na longwa nanga
mouvement oyo wana yo lobi bongo nayebisi ye ayebisi nga boye makambo nazosolola na yo eza ata na nzela moko te na makambo ya mosala nga bino eza nzela moko na makambo ya mosala parce que mosala nde ekutanisi biso soki yango te nga nayebo te na préféré na nga natika na ngai mosala po yo ozoyebisa ngaki soki omoni ngai okoka te pa bandela yango trop nalinga yo aloba yango trop nayebi te est-ce que peut-être vous avez otala epe na misu natalaki epe na misu nga naza mongala natalaki na misu omona mpe bolingo wana ekule naomona ngo te naomona ngo te nape nazala mpe na posa mpe ezala bongo te na calcula ngo mpe te ozo comprendre ntango toye na biso kini bokelala na lemba nde olobiti waya kuna epa na ye non na côté ya lemba oke olala na lemba tokie kolala na lemba biso nyonso bino zara bino nyonso bon lukuta ya yo mo jour ezala te ebana na ndeni eza oyebike mambo oloba soki tala omoni makambo na oloba ondimango na pasi ondimango na pasi parce que ekomeli yo te eza ya yo te moyo ozala nango okomprendre nango eza te eza makambo ekomelaki ngai oyo ti boso oyebi moto akoki osala nini te mais oyo ya mal nga namonaki ke ntango makambo wana ebimi bina fili aza grand frère na ngai nasengi vraiment ba pardon ebele peut-être soki na blessaki ye mais nazaki na posa te nabebisa mosala na ye peut-être la mosusu nde ayokaki balobi non Clémence aosala soki boye Clémence aosala boye soki ye mpe azalaki yaya moko ya bien alingaki abendanga Clémence ndo osali boye eza bien te ebongo osali boye mpo anini nga mpe nabandaki koboya osala babétise mpo nayebi ke mosala na nga no ekotela ngai bataka nga mpe wana bina file mpe aza grand frère na ngai dakoki osala babétise te ozo comprendre yango moninga nabandaki koboya na nga kolingana na kati wana ya mosala mais ntango namoni eleki trop nazo basalanga kutu je moko bayembisa ngai ntango bina file aye abandi osala koyembisa mo bayembisa nga boye taka nayemba na nga te na vi na nga bayembisi nga Fabrice yango tosala papa osala ngo kitoko tala kaka maestro papa mwela abimisane bana mais bana kote bazali kuna bazaka na ba idée ya osalela papa bakri banzembo po papa zalaka donc baondimake moto asala biso yeyo ata tomona na nsu te foto sale bakri po sa nini tozala bino mpe apparemment mpe lokwa bosa mpe bakri biso yo na oyoka na monoko na yo obenga bina file mais sikoyo soki bwana na répétition boloba bidéfilé est-ce que peut savoir la différence entre bongo bidéfilé ça y est yaza binafilé est-ce que bidéfilé oh mais papa boki na mutu na monique pas boka comme ne bidafilé aboki mais na nyonso wana oyo esalamaki nango déjà oyo ekomaki pe ekomi au filet abenganaki yo pona Yves Ntilulu te kasi abengani ngai pona Yves wana te abengani pona Vegeta kasi abengani pona Vegeta oyo monaki ayokaki d'abord tanga moni nde na orchestre ne makambo wana ezalaka te na biboye abengani nga pona Vegeta oyo ye ayokaki après amoni amoni te abi ba jeune bango dam tant muto ba jeune bango basala on a je derrière mamba solo ta yo monde age je tango je za kosakana quoi je za mamba bolingo kosakana ezalaka te yibite bolingo na je c'est le monte te yo no sala jete na Bubaka
Oh. Bossa G. Tout ça, j'ai abondé. Tout ça, j'étais. J'ai la love faisait rater. J'ai la love. Ezali. Mais est-ce que n'engue j'ai oh ya loba ki wana ezali j'ai oh te biso to salaki. To oh biso to sala namba na ngese yanguti. Ok. Ouais. Et est-ce que ba j'ai oh ne bossa la na végéta. Bossa la ce que j'ai ni na végéta. Ah. Ya obina. J'ai yana. Ngana bina kana ngai ya boka ne na kesa côté to ya ka kutani na poto kutani la ka wana. Ok. Soki ba jango, seke ba jango za osanini. Tango ba biso yo bina ngana bini na ngana yo pesa oyo na pesa ka. Yepe ayo pesi o ya pesa ka ya zane. Parce que yeba bien comment que revêser l'over mo bina ba cré. Et combien kayo peso yi nyoka nyoka. Wana lukuta ba kila ba tunyo. Wana peka ba je. Aba kila ba tunyo surtout. Et bon on est tellement ba vidéo nyo surtout. Donc zaki ka so ba kili Clément nyoka nyoka patiki ba tunso ta encore ta ba kila ba honte. Ba bien avec so ti nyoka do tiki. Ah. Wana ebite mais na ndimite ta ba vidéo mo ko za bongo. OK. Toi avancer parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes, ça veut dire que le boss Tetenda est scotché connecté à suivre cette émission, il y a Rachel Fouta et puis sans oublier Yannick Inéa. Je te salue affectueusement. Sur scène. Ouais. Est-ce que au Yébec jour où on a bon chasser on est chasser bino na scène bon. Vous avez déjà préparé to koutene na brusque. Non, jamais. Jamais. Bon solo là qui ont déjà que bon des parents de ba solo qui ont déjà papier que on mais faut pas long la bino officiellement de na mis à public pour public pas non jamais. Public pas validé. Non jamais. Pour bino na ko nga zelad nga yito na yé na ki répétition normale et coïncide bina filé ayena banzembo na yana wa bandai ko yemba Fabrice Asila ba créa pesi biso mikolo to lingango fort ayenango en fait il y a peut sabino no crine parce que il y a des animateurs ils a végéta c'est que végéta qui nango pour na refaire plaire na bina filé après pour bina filé lobby bon no cri wana oyo boa ka oyo sala ki wana on ba gré ko banda o sala wana pasi msamona ba tutusha baby sa carrière na ye ils ont ba lukuta na sala wana ya pampamba ils ont lukuta donc un problème on va cher. Oh, mais yemo kwa yene loko na yebiso nyonso tout to ye rap ya yo yana sima biso kanda yaka awuti ne loko ne banda nzemo ne déjà ba cri na ye o azaki na on a tena bengo soki cri soki nzembo soki nini awuti na ngo déjà kuna banda na porte cha matina ngo na podium abanjo yembango biso pe tena to yo kuta on est singai na yo ki on kawana. Bon pourquoi ka végéta mais animateur basé belé yem ka wa ke bo ra cri wana végéta yemo pa ko bo ka muti mutema mabe alingi yo babimisa yo bapesa yo nzela yo pe fungolela bato oyo bameki ko joa moi dans la bango ya osala na yo chance ndela pesa yo chance yo pe ba pesa chance c'est pas bien affilé on voit janayi okena lubumbashi bazaye ko tshona ba liste et tout chance oyo lobeza chance andene pour yo pozwa chance wana ah bon chance ngo o wana za sous chance o asala biso za sous chance on est ça que ba chance mo boy tindika chakal poser ce que zaki chance a bientôt za orchestre bien et que oyo ki batuna likambu au prévenir bango boya réputé suspension na bino ozui pour un problème boy ko faut ko solo la a solo lina batute hein a lobi na batu ni eloko oye ko bengana bandeko na yo to tata bandeko po to za papa monte mais makila ya ba biso no surtout to za batu lo kwa yo ndenge ye abengana ki fan po alobi ke azana po sete ba bebisa carrière na ye ba bebisa makamu na ye te hein ndabimisa ki fan pona nini te azoki ata chance wana po linga kite la fille a salarié non alinga kite muto na ande ko bela salarié pona nini te yepe a olinga a bomba ta biso hein so que ça que
makambo ya yokaki mutu musoko ke balikambo eza mpe ayeti te mais pas si o ya yokaki yazali chef ya entreprise te ya yoki pasi nani chef batalinga na oh balinga na te est-ce que bagi ya boneto latani bagi kuna te alinga relation ezala ya copinage te na entreprise nous sera na norme te yo sa na entreprise a mutu ozo mema boli na yo tango lobi oyoki omoni to yoki na yo est-ce que koyoka wana ndo parce que bino ne bongo ze bo te ya yoki boso parce que l'orchestre na maman ya lobi ki bo na vidéo ne alobi ba shela bango et tout ba ça seulement symbole wana ki bango te tout l'argent mais loko oyo ya yoki mutema pasi sali mabe parce que biso ayoki tozo solula na CG ya orchestre oyo yena ye hein yena bango basolola kate CG Yves Mbouyulu CG na biso na PC bango mon collègue mon ami de l'école il est tangani la collège Saint-Théophile lui c'est écoute à part musique il est blanchique collège Saint-Théophile il y a Papa Finda, donc je crois que collège la biso Jean-Jacques Abois, Jean-Cel Mouvoudi, Hector Moumaka, Silem Moumaka, donc biso to collège Saint-Théophile carré. Alors bi ke biso to soulana orchestre na yo kana teto la bango, ouais, c'est je na biso na pese bango te place Azali, na famille Mobimba, na pese bango te. Alors bi biso to soulana to solakana ye que ceux qui ba wuti poto ba ye to sa nini to kende mais yende ba ko yebiseti nani ya ko yebise mambo na yebita maintenant yo ki bon ata to longwa ki ata to ya ki to ngito longwa bon la première fois que monta longwa place boison ota za ki to sa terrain yo peta monta longwa bongo otika no kaka yo oko banda ko créer na opema makambo na yo obimisa na opeka ba biloko na yo nde obimisaka bato wana ba otika ko empêcher loko moko ti parce que on dit déjà comme ma charge ya bato hein il fallait qu'il y ait na charge p ya ko supporter makambo o ya yokaki abenga biso lokola bato so na biso bino bolinga bongo mais la musique kende la tena musique est-ce qu'on est kende la kande ko ya kende na ngwana monte yemoko a saline loko te po peut-être biso beto zena biso na idée kende kuna te maintenant ya sali biso bongo to ke kuna papa batu maestro non pesa vraiment merci na mutema vraiment nene hein aussi porter penza makambo nyonso to eleka ki obite bo bino pe bolinga kozonga ra pa Fabregas ndeni ba gaz ma mais ba dino ko bima wana siko ba gaz pe ba na ba orchestre ba ferry ba za na ba orchestre ba fali tenga nga kunati nga basa na bango bando na ngai gaz ma wete na pesi ba héritier Watanabe ba za na ba orchestre ba gogan na pesi e pembo te place asana ye na batu na ye mais place on na yebi ke bimisa ka batu za Villa Nova na biso Instagram na kita ki fonga motala bo et pour na Villa Nova ça c'est ka live so c'est ka live to bininde to binaka o mona ka ba message comme na ba vidéo comme kontela nga ba poto ba sela ba c'est que kuna les équipes peut-être bossa nende ko sala ba direct tant on a ko répéter non même si ata bongoté même si ata bongoté ata pas boss et pas papa na biso maestro hein ata to sali na biso nini te oyo mona kia batu baoza na bolingo taka batu bakomina nge bela siko to ba benga no bongo ba fanatique oyo ba yaka ko accompagner yo o balinga yo na ba oyo ba te o ka ba ebisa ngomoni et sala ki ondeni et ba jija ki ondeni et puis ba ebisa ngomoni pour votre bande comme un Clément Soké on a pas ni zonga Villa Nova zanda kuna yo depuis yango non le belo moko moi na soki azui puberté et ça la mon tout passi soki ça mon tout passi wana abimi libanda kiei tanga ozonga na ndaku papa a déjà va dévierger na mais papa otikala ko boka mwana ete po abimi libanda yesenga kutu pasa nini azongi na ndaku
abandela couper ça. Il y a place au Kenya qui dit pour pas diverger tout pour baby so Kenya qui kai pas ya na. La Kenya kai pas ya kasi on azolo bati. Tant na bimé pas ya. Et ça peut kate puberté salinga non et né azape bo ngapi na qualité. Nyoka. Et voilà. Na ke pas ya ce qu'on a pas ya na kutani pena ba ku o salinga ke et puis nga maela ngabité funa sanini. Nazonga nda kunanga peut-être né na sala ki on na sala ki on na ndenge ya bien te mutu makasi istalinga bomba villageois na ba fan nanga ba singa no Clément social bo pour nini pourquoi olongwe pourquoi ici boy nga moto na tali na comprendre ngabi makambo pe komelinga na sena nga ngote margetu nga alobai na nga ka vérité ya peut-être loko yo bango ba yeba kité nga lobi na ngango loko la sali bongo papa pa boya na ye mona na yete na ye na miti qui se papa dimingai Clémence Tozongi Villanova et pas Fabregas maestro que je salue affectueusement. Na PCP Kenny Mananga Mbote. Donc na pena bossa qui opesa. Pesa. Neti sur la bombe 2-3 bimarada ba ko. Ouais, et kenango kutu naza pena posa naza posa vraiment ya boka batu vraiment pas trop parce que batu balinganga déjà trop même si na voix ki bango te bazaka kanangai. Parce que au niveau d'éducation na sala podio moko boy na section doulé. Ouais, section doulé. Et panzana mabe. Vérité kana lobaka o monisco bato yo balingaka vérité nde na pesi pembe nanga ba comprendre te Clémency a pesi pembe na ye to sa nini to aider kaka mukile sa nini eyeba OK ndepe na ye lisusu ko bandela sunde na bandeli boye bande konanga peut-être émission sous ça ma soute wangam na lobby te non ça peut sauter pour ça sauter parce que ba bolinga ba luka ba pelisa ba non ba villageois vraiment ba villageoise ba limisanga vraiment ya makasi o lobati album na bino ebima non lo ba sous-sauter na zape na poso solo ba makambo wana te ba on a blessé qui na sala ki mabe même famille nanga ba collègue nanga ba batu nanga nyo surtout non c'est nga bango vraiment ba pardon ebelé ba limbisanga na bosanité Dora Delix azaki pe wana nangai pona consoler ngai sanga no Clément Sozaka moi na biso o kozonga ndaku ba Nick Cheta en section doule mobimba bango balingaka pembe yango na pesa ka pembe. OK Tomina Souka to aussi ces missions na yo ce qui est arrivé ne yozongi Villanova tellement za mungala totala na misu ce qui est arrivé que yo ozongi Villanova nde ozongi Villanova Fabregas maestro Yves Mbouyolo nan les sous Christian de Cornes papa solution Kenny Mananga ce qui va suspecter yo lisusu na Vegeta pour bozongi sous même orchestre so ba suspecter kasi place inde la ksaka ezala ki ya solo to lukuta. Merci. Question na ngana tuna yango so ki ba balandeli ya pe kutu te poza ki pété. OK tenga lobi na ngaka kasi yango pe na émission monani mona na pété po ya ki na ngopete ezala ki na ngopete po ezala na ngopete. Aujourd'hui, on a de retour, je crois, en image pour la répétition. Il y a retour nayo, Nengobinaki, au sein de démonstration, métaphore Morizaki, c'était très waouh. Je crois, Ridi, monté que l'homme géant était là. Toute la image, après Tozon, après aussi, ça. Au plus ça projet d'avenir nayo et puis bateau pe brota yo va s'abonner sur plus d'Instagram nayo mais on va suivre cette image et puis on va revenir. C'était l'image de la répétition d'hier de Fabregas. Il a recruté des artistes on a monné penake na Kinshasa ni bazanga musala baluka musala musala ya pasia soza musala nayo mi batela. On va suivre cette image et puis on va revenir. Il y aura un cosa di Gokufa. Bon, si vous avez un abisso.
Comment on a un végétal alors il est juvénal? Végétal. Comment on a un végétal, végétal. Végétal. Comment t'as 5-5? Curious. Bato ba utte orchestra ba tule kwa banda. Ko ba utte orchestra ba tu bata ebele kwa banda. Ko ba utte ba place ba. Ono ba gona biwon. Ono ba gona biwon. Ni ko chama ba ka. Papa Molo. Au sein de la bamba wana kaka mani le remarqué et donc la base peut-être pour mani le on a vendu na bamba na suta la lesa di sokata ya bona modeli suivre le guide à comisi na villageois apala tuite la bamba ouais pour mani problème ouais petit là
na famille te famille na ngai etikala kaka yo bemandikuka sambala la bibisidi na bibisidi melaweto na kinshasa oyo naza na famille bazokobe okulaka eyeyeye lamine meazali zeli mabaopona mabaopona ngai mabaopona ngai Merci, c'est que ça. Ah, on va bien défiler. On a vu certains habits défiler. Ah. One. On va voir les villageois. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de pas. On va pour merci. Il a trop de talent.
Et voilà, donc de retour sur ces plateaux, affectueusement, je salue celui qu'on appelle Cédric de Tokyo. De Tokyo. Je te salue affectueusement. Clémence, on est à la fin de cette émission. Dans mon répétition, et Bineliwana. Ah, Clémence. On a l'accès à Batuko Zongi. Tenanga l'accès à Zongi, tenanga l'accès à Bankake, Musala, et Kita Kingai. Isengaika na pesa o na pesa ki ekitaki wapi na ndaku ne opeme na ndaku ekitaki na ndaku ti ok ekiti na ndaku isengaika ke na pone za répétition liboso on a sala ki isengaika na répéter susu na ebi que tant boye susu prochainement bon mon bon je susu koleka wana Clémence montre-moi bina tuno siko eye ce qui est arrivé, nous sommes village bon. Tu as tili tu as tindi les boumé vimbi et zayana. Bon, vous allez boumé vimbi na célibataire ni azabou. Et yata? Ocha Boubacar Tembe. T'es non ça Tembe oh mon Dieu. Yo comme c'est le roi net à nos côtés. Tu le dis que c'est mon bali. Non. En fait, question Mouteza Boué. Abou Aza Moutumo Kaza sérieux. Non. J'ai dit, ils allaient expliquer ce qu'on a comme Soana. C'est rien d'ailleurs, il y a bolingo na bino. Akoki non. Yaza zela na ebiso. Yaza Moutumo Kaboé. Tozo Lukananu. Toza nango. Mais tout bâtissa, tant on comment ensemble. Vous semblez la paix église morte. Hein? Vous semblez la paix église morte. Il y a énormément de église. Il y a une église avant. On a combien de église morte? Ah! Babi, babi, si on fait au semble la matete, na nini, na arche de Noé. Arche de Noé Denis. Il y a bien arche de Noé église na bino. Na bien où est? Il y a pasteur, prophète Denis Lessi. Yo semble la connaître. Eh na la pasteur Denis Lessi on a ninga fone ça zo bon mangata na bi ko ate ça qu'il faut magetu na comme un musulman mais faut la lega na kuna na kepe na kuna tala lega te. Putain, je peux do bignon. Afro pété. Te meya ningi bato ba nimité. Bah derrière hein. Derrière. Batu ba yate. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah, l'Ingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. T'es meilleur qui n'y a pas on négocie un peu bien. On fait des peut-être on peut ça vraiment chance. Moi. T'es peut-être aussi les gars challenge. Na vidéo Instagram. Tala. Pasteur Anna. Non mon temps. Oh mon Dieu. C'est beau. Pasteur Pétage. Denis Lessi et Oussala bien. On est à la fin de cette émission. Batbortalayo, Batoba Soutenarayo. Message Eza Nini. À Ozongi village.
pour na ba villageois zo ba yo et puis bato oh non batika leurs enfants na oti mais peut-être à travers ba moment où l'équipe ba combien ba fanatique na yo beaucoup lo bana boni ouais non bisa bango kaka ba pesa nga sous chance pour musalo na salaka pe pour na sipesa bango na gagner pe en plus ceux qui bango bazana pour na ngai et aux ala vraiment bien mais na antika au décevoir bango société nenga pena lo ba oh nyo surtout bazana pour ça na ba monanga to ba na makamnanga ba eba no Clémence asala boye poisola nanga et tout ba beta kaka na Instagram nangai Clémence la coréenne na page nanga à Facebook Clémence la coréenne na Facebook nanga normal Clémence la coréenne c'est ba na posé il y a partout que na sabon suki na sabon nini na sabon surtout ça aussi c'est important ce qui va komelinga wana ba ozwa ngamoko wana en personne non yamba bango so eza pe pour na ba conseil pour naza montu naza nga mabete mais ba conseil pe daka peut-être on sort que ça les locaux yo au sala ngo peut-être na azomi bata o bulenda au sala mo azo sala bien mais c'est pas yango ba meka vraiment ko edenga mingi na ba conseil soki na salelo mo mabe ba singa non sali boy et ça là nga vraiment bien non zala wana pour non yamba vraiment bango maboko fuma bambote bat baota là aussi faut on a pesi bambote na ngai na famille na nga mobimba famille voilà na bo sanité camarade na nga bolingo Falon Dembo na bo sanité motema na ngai papa Boudolar na ngai trop na nga pas qui moi trop hein moi faut papa maman papa Moni na lingae wa wana kutolo jamais nga sangate papa Moni jamais nga il y a les qui sont na dollar na bisio mona mutete la wana so c'est dollar oyo Abubakar azwa okuna et papa Moni kasi so papa zanango c'est que moi on peut faire ça va pas me souper ça va pesa apé ya fungola mutema et après la bana me souper ça apé papa te ye ma fungola mutema surtout bana o bazala ka pesa papa te ma pesa ka moi si keba te ya za bongo te ya za partout aza bien papa Moni mutete là bambote na en place ozali ba fanatique na ngai o balinganga na pesi bango vraiment bango surtout ba bisous na bo sanité mon boss mon papa mon non bandingo curious ya repé ça merci wana te papa vraiment merci na bo sanité cheftain na biso Balenciaga comme cheftain ouais cheftain na biso cheftain na village yeah félicitations Balenciaga félicitations na place à Zali ba gros bisous na malgré tout qu'on encadré pas tous vraiment pas si mal beaucoup aider dans moi ouais biso pe photo ça la comment pour esuka pe monter mati parce que ça avant tout ça ouais nous surtout on est au compter donc bah félicitations na vraiment place à Zali donc du coup na linga ba pour se séparer avec vous t'as la caméra partout dans le monde bah là aussi que ceux qui les lots de village voyage à Potoye au Kima au sauter bah escalier de baninga msuba sauta na ba chambre to au zonga tala na batu répondre batu oyo bah là aussi ko pour ngai poto non répondre à fan nangai non talo mingi parce que yo pour comprendre pour yo poser fan nangai na yebi très bien voilà o te ndena bina on sepela na ngote nga no bila nga tala de monia te ba bi merci na yo bon poto ezamboka nyo surtout mais o esala kabatu ba comme place wana ezam sala soki non ça musala nga bien non kende partout même poto et ça mboka ba nyo surtout bazala donc kende tana ba meminga tana na lukala non kende kaka ata ba meminga o wapi non kende kaka mais c'est important on a salila ba fan na ngai musala oyo balingaka
na pesa bango okotikala jour okende poto okotikala kuna pona sa zela so natikali kuna na obinani ba groupe de danse exactement et bon ba obatikala ba groupe de danse ouais ba groupe de danse mais ma doit tikali ndeni Brenda tikali ndeni Christelle tikali ndeni ba mbote ya place bazali poto zelota soki poto za mboka mo boye ba mona ifoka ba kinde bazara kuna po bazara kuna mais mutambunda na biso kienye na mbunda na pesi ba mbote place azali alinga zonga te tango a comprendre que te musala nde mema kingai nde komisinga awa c'est que atana tikali kuna te nazala nga na mboka na ngai musala na ngai emema ngai susu plus loin que poto kaka donc c'est important na kende yo go sauter fenêtre te pour dans sauter tera mata ba flo sauter il y a maintenant la distance bon il y a fenêtre likolo na kokata te ko ça aura deuxième niveau et bon deuxième niveau bon seul qu'on a des en choc qu'est-ce que ça choc pour qui mat à pose que son antikali kuna non fondé yo comme poto za dana ba ndi kuda parce yo ki mata na aéroport yo ki mata so ce que ba yebo ba kimisa yo au sande bon non lo baté ata sono bina lo bawa on dit maté to ba fan na ba to on dit maté mais c'est important jour en koka ba minda wezala eko kima to eko zoma eko kima to eko zoma Brice Mabouati, je te salue affectueusement depuis Dubaï. Solingo tamona Dubaï, aux en France, aux partout. Solingo ya Dubaï. Au mona Burj Khalifa, au salaba Chanayo, ya Kankeleri, ya Bilamba. Bengaranga Jonsi Luonda. Non, tout son a Brice Mabouati, le grand frère d'un grand millionnaire. Brice Mabouati. Mais na bosani te les 10 awa, hein? Les 10 awa, to kutana biso nyonso tout na foire international na lemba wana ça démonstration ma belle to kisango lisu na briquet papa mwalo azawana azo pesa kaka oyo ba congolais balingaka ba fan na biso balingaka eza kuto teke obo ba fan ka ville nova te partout ba o balingaka to kisango kana briquet to salango kande to sala raba bossa na télé 10 to zana bangwana si c'est je me trompe pas pardon eza avant samedi hein eza samedi to zala wana misone surtout na fiki na avant parce que eza concert moko ya moi eza concert moko ya moi vers ba 15h déjà hein ba 14h 15h ba zala wana to kisango kana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois Batopé Batalibiso, Baoba Sepeli, Baoba Sepelité, problème T. Mais merci na Boska Bobo, Yamama Nelly. Et puis sans oublier mon vieux Denis Mouteba, depuis Australie. Na monipe Massananga Joël le Moussafiri, depuis les États-Unis. Et puis Batunion Sobalinga Jansi Luonda. Na Royu Sabino vraiment. Patron Mounene, Big Boss, il y a Londres. Tonton Clovis filme pas. A fêté 20 ans. Il y a mariage, na maman Doris. Toronto fout habillé tout qui est Londres. Ils ont problème, tu sais. Mais quand on a problème, tu sais, ma casse. Problème, tu sais. Na y a Londres, tout bino boyakin. Tout réfléchir. On se voit prochainement. Merci. Congolais solo.